Dans les 5 minutes à Ningaï, Macha va moi Sinangaï. Oh, ah, moi Sinangaï, pour tiens la photo à Chaka Congo. Chaka Congo, c'est un monsieur, ceux qui attaquent comédien Moro Belli. Attends, même biso ba journaliste mususu. Attends, mais les caméras Chaka Congo na nenga kufi boye. Eza mo boulot hein. Na landi vidéo on commence avec une interview à l'OBT. Merci beaucoup la Fali Poupa. Nde muto assista qui. Et on n'est pas sinangai, Chaka Congo n'est pas n'importe qui. Bon, paix à son âme, tout le monde a l'économie, mais il est parti. Mais bah, même nous les journalistes, Chaka Congo comme il faut, mais Chaka Congo a koufi. Ata biso ba journaliste, ata ba politicien belé. Non, on n'a pas parlé de Chaka Congo. Mais ok, Chaka Congo, il assistait tout le monde sans exception. Ah, Kundola biso ba musicien mo yakala, ba comédien mo yakala, abano le la biso ba. Mais lui-même assassin les Ongélité. Très bien. Paul Toussoua, le Congo doit être un pays de valeurs. Le Congo faut un pays où reconnaissance. Il faut y aller. Pays faut y aller na bateau au souk yasali logo malam. Tondi m'appelle toi encourager. Je suis parmi peut-être les rares politiques. Yamboka Rabiso, on a pas compte dans les réseaux sociaux. J'ai personnellement publié le Chaka Congo et tout en donnant un petit message autour de Bawana. Chaka Congo va être belé comme président de l'organisation Artistes en danger. C'est-à-dire, il y a une casquette au-delà d'être artiste. Chaka Congo, voilà, il s'est battu bec et ongle pour un problème, il y a artiste musicien. Non, c'est pas artiste musicien. Peintre, journaliste, tout ya ndenge na lolenge na mboka na biso. Koleka, kosenga ba moyen, kobelela po basunga bango. Ba mosusu gouvernement bato monter monala basunga bango po batona bazwa libiki. Mais ya kokamwa Paul Toussoua. Moto azo ko sunga bato. Moto oyo na bengi azaki symbole ya développement po na bato mosusu. Symbole ya solidarité absolue pour na bato mosusu. Tango ya beli ya kokamwa ezali ke Paul Toussoua. Moto moko te atiko lobela Chaka Congo. Ezala bino ba journaliste, ezala ba musicien, ezala ba porte-parole ya ba orchestre. Nana za muto chronique musicalité. Je suis un homme politique, mais j'ai quand même un regard sur le fait de la société à Mokanabiso. Ça m'a beaucoup touché. Comment nous pouvions être indifférents na mwana mboka. Et comment les musiciens, le monde musical pouvait être indifférent vis-à-vis de Chaka Congo. Jusqu'à ce point. J'ai suivi cette vidéo. Oh, je merci à Fali qui l'a aidé pendant la période de la passe. Mais combien de musiciens Chaka Congo a aidé? Même dans le monde, il y a théâtre. Combien de personnes Chaka Congo a lobé là? Pour bazoa libiki, pour bazoa lisungi et pas ya moto XY. Mais pour moi, ce qui est regrettable, moto a mis pesaki pour na bato mususu. Moto azako sala, mon sala pour basunga bato mususu. Yemo akutana likama ya maladi, moto moko asungi ete, moto moko alobeli ete. Ezali pasi na mawa. va confirmer de Chaka Congo d'ailleurs a donné ndako na ye mwana ye yo mako pona ye azokufa ba
quand on a confirmé qu'il vient d'Aïe. 2009, à Daïe, à Fou. Courage. Marco, là, courage. Dois courage. Comment tu sais? Mais yango siko na zobisa yo. Bonga na zaiki wana. Gimole ba tazaide. Ni ba sulai. Bon, pourquoi ba tazo komala ba sulai ba batangi bongo bongo. Monte que ça. Oh, yebe voyou qu'il est, il fallait vérifier. Mutanga. Yé muto tanga kombo. Voyou qu'il est, il fallait vérifier. Ba toyo. Te, na sana enquête. Yo kaka le même jour, yo kaka le même jour nini. Mamoko caméra komolo ba. Bon, c'était quoi? 50 000 maquis. Ah, mais siko, tu n'es siko. Oh, il fallait tout l'année n'engona. Et ça, il n'y a pas voyou wana. Il faut faire la n'engona. Ah, ça ramène la commande. Ils sont là. Voilà. Obi na bisu ya. Obi no ba obi sanga. Yo yebi bien. On s'est semblant d'être, on s'est avec G. Mais yebi bisu yo. Moni c'est tom. Moni c'est tom. On sait qu'à moment on dit G. Oh. Na teti mois d'avril. Commandant eso. Boyo kantango. Il avait marié, il marié à tout ça, il est côté, il y a ça les gars, il est fort. Mais il y a vu 15 000. On peut marier 15 000. Yo tenga la bite ke nous bena na odimne mutu bena bite. Yo ki makambo wana. Siko nga bi biso to ko lukani na makambo wana. Mutu 15 000 vient marié. Mutu 35 000 famille sur mbongo. Mbongo vient marié dans la présidence to ebite. Vient na musi biso ke na zaki mbongo la présidence. Botala. Ah, artiste et musicien. Ndenge ezalaka en tout cas ba maman avec ba kosala t-shirt ba kosala programme bo pesi bino moko bon témoin na Liverpool ya kozala wana yoka yo sambela ko mona lettre pesa mwana mbongo pour ma kele ezalaka on avait maré da bengo voilà ngolo demso après ça il mona combien na demso ke ngai na za libanda na ngobe to kasi ngana tikali libanda na vandi tozela après mona bimi bale kinga bakela bango pe maka do Liverpool ngai makambo na ngo soutien na pesi mwana tout bino so bolanda ngo bolandela ah vie solo. Bon, depuis que je suis bien habitué. Ah, Naïbisio. 6 avril, Joanna, on va faire. Yo zali ami vraiment intime ya Chaka Congo ninga na ye la kabulia ka partout botambola na ye yebisa biso maladie ya Chaka Congo bana ndengeni parce que mukolo ya l'hôpital paraît que peut usaki beti atone sur super supporter penza. Ok, c'est le dernier moment où vous êtes à Congo, c'était quand où? En tout cas, hier, on a bien sur le Congo, au cancer par exemple. Intervention belé à comédien, intervenir. On bien on quitter pour la toquer. Oui, bien comme champion, il y a toquer mais est-ce que vous avez sungi pe wana ndena ebiti yo bisila to basila abenga kinga hier alobi pesanga numéro ya sila tindela na numéro ya ici de changa na tuli ozobenga bango po ya kotala yo abi yo tindaka tosukeni kawa ozibe suite te bakabeli pede. Est-ce que lelo s'il vous plaît ceux qui tolobi lelo yo o tala souvenir moko o peut-être tikana ma Congo souvenir mbela zaini mutu zaini koseka pamba zaki ata bosono se vie ke bana mutu ana tele o ezate la to bongisa azaki mutu anda lukali kanda ti ata na president bo azaki babelo na kaka to be bana shibi masamba wa fa bangwana shibi masamba mutu no Chaka Congo bengenga azaki mutu alo ya kanda ti ata bo be bani au bengo ka boko message ndo pese pas bato nyonso ba yeba Chaka Congo sur to de lika na kimia to nourrir to le lay bien talaka azaki ata place ba binga na ye mais oyaka donc tout les laïcs le bobenga na epé des semaines mokoka depuis l'artiste musicien Chaka Congo oyo azalaka bongo président Yaspel artiste en danger matanga ezali kosalema na résidence familiale na Lokolama na commune ya Kasavubu
kasi bino moko boyebi lokola na culture to pe na tradition matanga ezalaka ya mutu moko te yango baartiste na ngambu na bango bazali kosorganize mpo na kopesa bobsek din na oyo azalaki moko na bango bakendaki kokutana na mokonzi ya mboka papa ya yambo ya ekolo ayoki bayebisi ye Chaka Kongo akufi papa mokonzi alobi aza okura na yango pe aza koyoka mutema pasi mpo na komba oyo Chaka Kongo azalaki na yango mpo na kosunga bongo baartiste nyonso bazalaki en danger yango apesi enveloppe na ye veut dire contribution ya papa mokonzi na part na ye moko privé enveloppe yango ekweyaki na maboko ya marai kasi azalaki akompanye bongo na mwana ya Chaka Kongo Margot Langu mbongo yango na minute tozali koloba na bino ezali bongo loge na banke moko awa na République démocratique du Congo anatanda bobsek kasi na ngambu ya baartiste ndenge bozali komona l'artiste Marai asengi na famille bayeba kobongisa deja date po na mbongo baza nango bayeba koorganize bobsek ya Chaka Kongo yoka communication oyo matanga ya Chaka Kongo loka boyebi ke badémarche na salaki mpona kutana na président de la république po apesa biso moyen ya kokunda ye président ndimaki tokendaki mpe apesaki biso enveloppe mpe toza nango sikoyo etikali kaka tokende kokunda Chaka Kongo me tozali awa mwa complication moke ezali po bana nanu bapesi biso accord te na date voilà bapesi biso nanu date te donc sikoyo mbongo eza tozozela kaka baza date po tokende kokunda Chaka Kongo na bahonneur nyonso kasi na ngambu ya famille Margot Langu ye atalisi ke baza vraiment na besoin balela papa na bango yango bazozela bandeko mususu oyo baza na poto basila kokoma po basala programme ensemble ndenge ya kolela papa yoka ye lokwa tozozela mwana auta poto na bandeko baya totie nanu mbongo wana na compte obsèque Chaka Kongo o mokonzi mboka apesaki nanu nini atanga eza na lokolama la résidence ya papa eza wana na immeuble Papi Palata matanga eza awa oyo akolingi alela na biso ayekolela na biso oyo mpe amoni tinga papa Chaka asalelanga boye ensemble eza kaka mbongo te même prière motivation esalaka bien kasi kote mususu Margot Langu abetisi te ke Chaka Kongo azalaki kaka na famille artistique te azalaki pe na famille biologique ya Margot Marai azo confondre bébé nani na bébé nani naiki papa Marai azo confondre bébé Chanda na bébé Chaka Kongo olobi bébé Chanda na bébé Chaka Kongo en tout cas esengi unité zala entre famille biologique na famille artistique pona koorganize bobsèque digne ya combat oyo Chaka Kongo amenaki de son vivant. Moi j'ai écrit, je fais qu'annoncer la présidence de la République. Na Kombo ya moi on a tous les contacts bon consulter moi na Margot. Na ti numéro Margot na adresse na ye. Parce que nga makambo bibembe na kota ka susuti. Je fais qu'annoncer. Marai ya kena ba relation na ye na présidence. Marai. OK. Murunda. Az artiste nga na président ze mona na ifi, c'est mon artiste. OK. Alors akena ba relation ne parce que biso nyoso tozana ba relation makasi na ba promesse au président zoko promettre pour na ba artiste. OK. Akutani na président a imposé likambo ya Chaka Kongo. Directement mokonzi mboka lobi pas de problème, je suis au courant. À instruire pour na bazwa bakutana ba service na ye et Marai benga bi président avec pas nga sali au moins 2 heures du temps. OK. Nga binga na okende te zwa mona na ye bokende na ye. Marai ke après moi na zu moto à rejoindre ye. Bref bazwaki mbongo. Leur bazwi mbongo baye na mbongo. Sans que baye bisa. Maintenant il komaki cop. Bazwaki combien montant parce que tu aurais dit bazwi $50,000. $50,000 oui. Et alors leur Marai ya benga ba komaki lokola cop. Que ça Chaka il est trop connu. Ba tu es belé ba kokunda ye ba kobimisa mbongo. OK. Donc il komaki ke cop wana mutoye baté.
Donc, Marais a 15 000, l'autre famille a 35 000, mais cotisation et continuer, Batumsu Bakunda. Marais a monaki en biente à Bengenga. Abi président Yaka Naza Suko et pas à chaque. A démarré voiture, j'habite à GB, a démarré voiture na Yewana. Tant on a Yewana, na chaka na bengi Marais na abi Matali Kolo, Marais a lobi nanga président, ba priorité zali nini. Ngabi ba priorité zali pompe funèbre. OK. Donc notre frère René, il y a pompe funèbre. Dans bon pompe funèbre, a écouté déjà quand ta fac na photo, bon qu'il n'est pas René, priorité zali René a kozwa banda na 51 heures, libanda wana ti na nini na Nécropole, biloko nyonso wana, boye ba combien bo futa et pas René. Et ndambo ya mbongo etikala bozwi bato boko yamba moi cocktail, le reste pesi na famille. D'un coup moi na telemi. J'ai dit devant témoin, moi na telemi Marais alobi au sa point de presse, okolana Marais. Moi na telemi alobi d'ailleurs mbongo les amuke na lingi ya ngote. To mbongo l'état congolais pesaki pona ko honorer ezaki tout l'état président de la République personnellement moni bongo qui a lingi sous-souté ba accord et umela il a fait donner l'ordre. Azamba comme béda pour ça là tout dans la guerre na est batu bado kufa mais il a ordonné. Alors bazui mbongo moi na wana lobby mbongo wana ezamuke. Ça dit 50 000 peut pas enterrer d'après la fille de Chaka Congo. J'étais là, Marais à cause de la point de presse, à Koyebsayo. Ngana zo loba oyo na zalaki. Abimbongo nezamuke. Data abi $50 000. J'ai ordonné à Marais. Marais zwambongo wana pesa na mwana na ye. Habité ngana zwambongo ante papa Marais sur yosi mambo. Et quand nous sommes ngana bimina ngana ke. Après l'an ke lokola pe mwana lobaiki alingi mikote alingi makambo papa na ye mutute ye moko na famille biologique okende tozalaka na famille biologique na famille artistique ouais. Alors ye aboui famille artistique alobi kaka famille biologique ndeko ça na famille biologique yango ye moko leader. Alors moi je suis sorti là na bimi to Marais abengi ngai abino président na uti ko tia mbongo wana na koza ona ndako te ya de kuluna ya tout le monde. Mbongo na tiango na banque. Okay. Ayelingai récit à banque extrait na moni 50 000. D'un coup Marais a bengi nga so abi je suis à la présidence. Moi on a bengi la présidence abi kenga na zimbongo na bango na tina compte. Et pourtant qu'il y a un ami sous nom à Boyaki. Okay. Ngabi bon, j'ai témoigné que non, c'était ça. Et en bref, moi nango atikali Marais benga so abi bon ba sali réunion abi na kota ba réunion wana te nga no kota ba réunion wana susute ba sali réunion ke ba kende ko verser bon on a pompe funèbre. Je fait appeler même René na bi bon baza koya au futayo mbongo pona nini leur a commis là c'est selon Malagai alobi non mbongo wana eza papa na biso to ko ngosa na ba démarche te pesa biso mbongo na biso. Pesa biso mbongo na biso. Maintenant moi j'étais pas là. Ça là c'est Marais qui me dit pesa biso mbongo. Maintenant il comme cop. Là c'est Marais. Bon bino bozwa biso to $35 000. Marais yozwa 15 000. Marais de amoni bongo. Marais si mbongo ya na instrument na mboko. Marais de amoni mo habité. Dans ce cas, le cas comme cop. Binobo signé des charges que vous 50 000 mobimba. OK. Batiaki muto mundo kité. Moi na wana signé que a dû $50 000 mobimba. OK. Marais ya benda 1, abenda 50, abenda nini, aza couvert pour ba communiquer comme cop. Là ce n'est même pas Imiko. Ce n'est même pas Imiko ou bien organisation. Ngai banobe ba banopesa ka nga rapport. Alors, na eko rapport. Même Marais, après Marais, à l'obéi na président dans un concert moko na Europe. Na bandi ko benga Marais, a salinga sous rapporté depuis ndenge basidana ki. OK. Alors, na yeko mona kaka bato baninga osalir nga na lilandi yango babino Marais a eu 15 000, Mwana a eu 35 000 et président Dios pe a eu. Yango na saki émission moko na bime. Papa
bino boyebi gilet d'or banda momona biso simba mambo ndenge ka babambela nga makambo ya defa balobi susu président dio sepe azwi yango na tuni mwana azwi 35 000 mara azwi 15 000 siko président dio o azwi euti wapi po mbongo ezalaki 50 000